pendant sango ya Congo moi liloba suka ya like tozo zelande Kabila kende tozo zelande Kabila kende akeni makambo ya pambo yo soki bandeni so bandeni biso za na kane to beta kano to beta lo para ko beta soki komi boye ba ko lukela biso ba tsaka biso ba kanai ba tsaka biso ba penalty poto polaka pomba ko saka likambo no pays za na crise ya mon équipe tourner te biso to na besoin Kabila kende akeni et puis akeni musika tu besoin ya pesa ndako na mikonga ya chambre moko et puis plafond ya te tolo wane tindi kaka mulunge et puis libulu basalele ya mai et pas fana na bana wana amona kabiso nde tozo leka toke tozo avion toke tozongia tokiti pe toleka ni wana azomona biso lupango pesa la clôturité azonga wana na mikongo ba pesa ndako ya kitoko ba fandi wana plafond te moyo ne betaye ba sentir ma galère wana sentir galère bato bazo sentir o bango bazo sala biso Banza sango ya Congo Edino Image Edino Image Edino Image Edino Image Edino Image Edino Image Ouais Edino Image Panza sango ya Congo sango ya Congo ekenda etambola mokili mobimba bayeba nini ekoleka na mboko oyo Congo Paris bazo s'ennuyer ba bisenga mokonzo ba mama bakota Paris bazo s'ennuyer mouvement za pena trop te olia pena ya bien za susu bakota Paris te kolia za moko na kata Ivry awa epa ya serre na biso ba bi na restaurant Ewaka ni José ba bi moi ça pembe tina mabolongo ni José le bela bango liloba moko fini mokonzo ba mama oza mi José la reine de Lyon ba bi moi ça pembe te dans restaurant oza ma casse kolia kitoko komela kitoko nga alie malangwa na lie na taba donc goût ba bi chez mama Ewaka quoi et Waka na Ivry et puis la qualité Amélie bien là chez Waka chez Jeannette nganda sans polémique soye olia bilo nyonso mokili o Afrique ah tozanga elorote eloro nyonso olumorolia ezali olingi pondu po aza muluba la mingi pondu donc pondu ezala raté olingi makelele pe okolia yango chez Mama Ewaka. C'est un restaurant où on boit, on mange et la cuisine est bien faite et bien cuisinée. Donc on le suit par rapport à sa bouffe, voilà, l'accueil au fait, voilà. Vous savez, je connais, ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans. Oui, Ngaï Jeannette, comme on a Jeannette, c'est Wakeza comme un restaurant. Donc, Nazana Ivry, Binomo Bomoni, cadre propre, donc Bolembisi, donc Mbisi Kitoko, Bilonyo Tukito. Et Bella Tinamikua. Voilà, donc, et puis c'est Kotarapena Tinamikua. Donc, voilà, Ngama Katkana Olamba. La mort est là. Elle frappe à toutes les portes. Si tel est le cas pour vous, Global PM Service Funéraire vous propose des solutions pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et tous les êtres chers. Adressez-vous vite sans attendre au numéro 25 de la rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge, chez Global PM Express Service Funéraire. Pour l'enterrement de vos proches, les services funéraires de Global PM vous proposent des cercueils, pierres tombales, la cérémonie funéraire, le corbillard, le catafalque, la fanfare, le cortège et l'escorte, des chaises, les transports des membres des familles, bref, la couverture de l'événement funéraire, avec reportage photo vidéo. Vous payez à Paris. Global PM Service Funéraire rend tous ses services à Kinshasa. Informations et renseignements au 01 44 92 82 85 ou bien au 06 52 56 67 16. Demandez Global PM Service Funéraire.
Un service de qualité. Un service pour accompagner dignement la personne décédée. À Kinshasa, rendez-vous au numéro A25, avenue Bongolo, quartier Matongé, commune de Kalamou. Ou bien composez les 08 87 37 22 14, précédé de 00243 à partir de l'étranger. Siège social au numéro 1 de l'avenue Kabongo, quartier Binza Delvo, référence La Lou. Mpo omitungi samali susute, ofuti na Paris, bakokunda ndeko na yo na ba service nyonso. Na Kinshasa, contactez Global PM Service Funéraire na adresse Oyo. Patrick Maloavengi 31 @yahoo.fr. Global PM Service Funéraire ezali pona moto nyonso. Ofuti na Paris, misala nyonso esalami na Kinshasa. Lisungi na tango liwa, en tout cas Patrick Maloavengi ebongaka boye. Global PM Service Funéraire.